ma journaliste. Comment on a dit? Comme on a Sabalo. Au Botama avant ou après indépendance? Na Botami après indépendance. Au retenani par rapport à indépendance en Boka Congo. Bon, arrêté là c'est le développement ya mboka de senga ki ba konzi ba déclarer pour na mboka na biso pour na développement ya mboka concernant colonisation tozaki na mona Congo. Colonisation na banda coloniser biso. Ezalaki ba belge bato bazaki coloniser. En selon histoire oyo landa. Boye. Parce que oye bisa biso na temps wana histoire oyo landa. Okobeta biso mo histoire muke oyo kanga. Bon, histoire toyebi kaka ke ezalaki likambo etali développement ya mboka ndenge colonisation ezalaki na bamindele na oyo ezalaki komarche te entre bakonzi oyo bazalaki à l'époque nde esengaki papa Lumumba akendaki kosala mwa revendication bakendaki na stade de martyr ntango babeti match esili kuna bayaya ntango bazozonga balandi oyo Lumumba alobaki na information na écran nde sika pe revendication ebandaki mpona kobengana mindele. Eza bato biso ba Lumumba asala eloko te yo olobani. Lumumba asalaki eloko po esengeli moto aliboma azala na ye moto nyonso azala na ye na kati ya libota. Lumumba soki azalaki brutalité na ye mpe porta implice na mboka na biso. Lelo oyo bato baignorer Kasavubu babe aza président aboma mboka banda époque banda mboka ebanda. Kasavubu aboma mboka te. Kasavubu azali le guide parmi ba président oyo ya série Kasavubu aza numéro 1 na série ya ba président parce que azalaki moto oyo azalaki mingi pene ya basango asalelaki musala na ye na bunzambe na logique azalaki lokoso na mbongo te. Pouvoir ya Kasavubu ezalaki lokola pouvoir ya lelo te ezalaki pouvoir ya kolanda logique oyo nyonso Kasavubu asalaki ezalaki très nécessaire pour na mboka na biso. Lelo bazo comparer Fati na Kasavubu yo olobani. Fati bakoki ko comparer na Kasavubu te. Fati bien sûr aza président de la République, président na biso ba Congolais, président des jeunes. Tokoki ko boya yete po eza pouvoir epesami déjà na maboko na ye toko ignorer te. Mais Kasavubu azaka ka Kasavubu, Fati azaka ka Fati. Papa kotika la papa mwana azaka ka mwana. Lelo moto ezopela na mboka. Yo étant que président jeune bacheli bino bolelaki, mais moto ezopela makasi yo olobani. Moto soki ezopela tokotala selo ba conseiller o bazo marcher na ye moko pa za mwana mboka yebi déjà que papa alobaki le peuple d'abord. Tango papa alobaki le peuple d'abord c'est que papa wana azalaki na mwa idéologie moko bo asengaki atika na histoire ya mboka lokola ndenge Nelson Mandela atika yango. Yo pe mwana lokolo azalaki mwana o mesanaki mingi na papa kotuna mituna po mwana tunaka aliaka na mekila te. Esengeli pozwa mwa idéologie wana olie kolanda ba entourage. So ba bopesa conseil olobani ni. Conseil on a kopesa na président Fati alanda de gauche à droite te azwa nano mwanda kisa oyo papa na ye azalaka nango papa Etienne Tshisekedi ko biso toza ba combattant ya IDPS ya kala tango tolongwaki na 2006 nde biso nyonso tosapuyaki na MLC po tozoluka kaka libota na biso ya Congo ekende liboso yango toapuyaki MLC tango échoué toye kozonga lisusu toujours na IDPS 2011 toapuyaki po encourager papa akende liboso mais lokola Fati na ngonga oyo ye kopesa mela na maboko na ye esengeli azwa idéologie mwa moke mwa ndakisa ya papa pour vivre tomeka ko améliorer mboka na biso ekende liboso mais atala entourage te atala mbongo te atia musala na ye liboso nzamba kopambola ye.